Très heureux de vous avoir nombreux, chers amis téléspectateurs à travers le monde, pour suivre votre émission Vérité en face, Nakati ya chaîne Abino, la voix du peuple, na nenga bato ba otala biso na internet, na YouTube, et puis pour la bande de ko ba otala biso na Kinshasa, ça se passe tout le lundi à 21h30 et puis le vendredi à 8h et dimanche à 13h sur Couleur TV, Tam Tam d'Afrique. Bandeko balelagi mingi mambo TNT Couleur télévision basi bazongi et puis pour moi bozo mona ba image de faisceau calé, faut comprendre que moi ba problème technique et cause à la mer, rassurez-vous que l'équipe travaille pour que bozo image moko ya qualité moko ya kitoko. Sinon retrouvons-nous juste après cet élément pour tout démarrer l'émission na biso. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très contents et très heureux d'avouer que vous avez belé pour notre retard la programme Nabil Oyo Vérité en face, une émission qui vous édifie, qui exhorte, qui restaure les relations, les couples, et puis dans le domaine de belé, toujours en matéa. Et je suis très content, il y a un retour au Mingi, on a Kati Amour, on a vu Kinshasa, parce qu'on ne passe plus inaperçu. Dès qu'on l'équipe, on reconnaît Vincent, je vois comment les gens, je rencontre des gens plutôt qui encouragent Bissot. Et en tout cas, papa Vincent continue dans Moussala, et avec notre équipe, il y a des conseillers, il y a des pasteurs, voilà, chers amis téléspectateurs, le lot parce que nous avons un dossier photo traité. Il y a une dame, Bissot. Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est important. Et la Bible ajoute encore que une femme vertueuse a zali du. Il y a une situation qui se passe dans le couple et à moi aussi, Judith. Et c'est la raison pour laquelle elle a en coulisses pour que tout aide. Parce que dans la décision morale liée à soi. Alors biso toyoka qui est d'abord, toyoka la décision na yango. Mais on n'a pas voulu entrer en profondeur. C'est ici que tu as en profondeur par rapport à la décision où il y a un mariage. Retrouvons-nous juste après cette vidéo. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là présents dans l'émission Nabino Vérité en face. Bino solo et le tout ça en tout cas pour cette histoire, je pense que pour vraiment pour ça, il y a l'assistance Nabino. C'est pourquoi je vous demande s'il y aura moyen de partager cette émission. Et c'est vraiment rare Nassing à partager l'émission, mais pour ça en tout cas, je demande qu'ils la partager parce que c'est pas facile. Par rapport à la situation où maman a dit dans l'ensemble. Bonjour madame Judith. Bonjour papa. En tout cas, to yambio na émission na biso oyo vérité en face, ne to sola na police, ezali cadre au tout ça là pour na ko suma bandeko. Donc likambo yo zanango peut-être ndeko mo azoka la biso ya zanango plus pire que yo. To moins que yo, mais azoye bateneni na s'en sortir. Le temps où il y a eu une décision, il y a eu l'émission, dis-toi que vous avez sauvé les bandits, vous avez aider les bandits, peut-être bazangi courage au Zangilo. Tu as une émission où vous allez vraiment très à l'aise. Nous sommes au solo là, et vous avez la bite, mon gars, au souma, solution. Donc tu as ni bengi na kati ya vérité en face. Merci. Merci de vous plateau na yo. Merci pour la parole. Là, on a eu une émission na bino vérité en face parce que na problème on a na zana on a mon côté. Pour faire semaine ya na on a partagé on a bino parce que bo sunga na problème nanga. Nazo kokate na problème ango donc essengeli kaka na ya nango mpe na bino na nzela na bino na koza quand même dégager to libérer na problème wana. Yango na yaki kopusana na meka ko expliquer bino problème ango po bosunga ngai za ma problème eza zo déranger nga moko premier problème zo déranger yo zo concerner ka yo to eza lié na ndeko na yo na maman na bino na papa na bino to na mobali to na camarade déjà problème zo concerner plus yo na te zo concerner mutu te concerner nga moko eza nga moko yango na yaki nango vraiment na partager yango tu vois état civil na yo vous avez marié maman Judith Kafunu vous avez femme mariée oui naza femme mariée et tout va bien na kati couple na yo si na lobi tout va bien na kosi dans le côté zo marché yango meminga vraiment na émission na bino pour na partager problème donc ceux na comprendre bien tant le vous avez un problème aux autres concernés plus mariage na oui concerné mariage na mariage na yo na problème eza no le bi mariage na donc il y a ça ne va pas na mariage na mariage na nga lien ça ne va pas parce que naza à l'aise te na problème ozo qui pas bizengai ndi yango esinga kentwa na à l'aise te bo bani na mbai no kala oui to bani ka bo bani ne moi bozine moi combien de temps depuis bo linga na mbai avant ko bala depuis bo banditi le logo je connais ngana yi to linga depuis to zaki bana mike depuis to zaki na ba âge à 16 ans to linga na kinaye ye 16 ans to yo 16 ans biso mbali zaki na bana mike nde to linga na ki nde to bandaki bolingo na biso yo ko sala ke na moment wana ayo ko zwa mbongo andimi abia sala déplacement ayo ko kende ba pays Afrique ba Gambie wana tanga komi kuna nde ko sala ke ba escroquer bango mbongo na mbongo ba escroquer ki bango do ko bati na muto wa voyage ki na yeto na muto asala ke mikanda wana na yebite parce que ngana zalia ndenge akenda voyage wana esalaki akangami kuna grand frère ntango grand frère ne azalaki aye kozwa promotion na promotion na nde grand frère ne kosalaki abenga ye yaya koya ye na ndenge aki kozwa mosala ntango azwi mosala nde koya kobalana na ye te kosala mariage nde na ye kolobaka esiko toza esika moko na depuis nti tobalani na ye tozali na ye tokomi distrait siko siko dia 4 ans de mariage oui. Ok. Donc il a Kenagi Gambi pour le nzela poto ba esimba kité grand frère na baone muto aye ko benda ye abia zonga le quoi ça azui musala azui promotion aya ba travailler na ye. OK, au moment nous parlons ba travailler na grand frère. Oui, ba travailler na grand frère. Et yo na besoin na mariage. Oui, tu mets besoin na mariage to sikamo. Boboti déjà? Bon, non to botité. Boboti. Oui.
bolingo bomwana eza rebeni makasi surtout soki bokomiti na niveau ya mariage parce que ya lelo boye moto obeteli biso lisolo nde bobandaki na ye bana mike avoyage azongi yaya tout ça likumba moko ekomi ya insambwaka mpo ngai nayebi babandaka bana mike bayebaka makasi bon nakoloba ke eza problème eza ya nga donc namoni ke moyen na expliquer boye na okoka ngo te namonaki ke na ye nango msu na émission ya mokoki koyede ngai donc ezoderange nga tellement makasi bato mosusu batunaka famille moyo konsete ezalaki te avant ya pa mosusu na club na biso oyo toyedaka bato bazwa basolution famille ya yo famille na ye baparrain bato bankadrera bino église avant peut-être oya na église ya vérité en face te wana ezalaki mwa famille te epe kamwa camarade te nini epusaki oya na mission oyo parce que nalandaka émission en vérité en france namonaka ebosungaka presque mwa bacouple mingi yango na préféré nga mpe naya na problème na nga esungaka e problème yango oyo obi oye nango lelobi yo nini moto oza cause nango oui nga nde na cause nango autant olobi ke ya un problème na couple na otononga mpe toyeba moke eza problème oyo ezopesa kimia te na mariage na oyo toni un problème ezopesa kimia te na mariage en plus ezopesa mpe kimia te mpa na nga moko bon eza kokoa comme si nazomona ke nazokanga motu moko boye pembeni na nga mais nazokoka te esengeli na nga noyi kosengaka esengeli na nga na libéré azala libre nga mpe nazala libre. Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que maman a un peu clair l'explication. Il faut comprendre que chacun de nous a sa façon d'expliquer les choses. Mais si j'ai compris, c'est que maman est awa parce qu'il y a un problème moko ils ont dérangé na kati couple nae et aza na posa ya ko solo na mobali nae problème mango. C'est la raison pour laquelle a préféré qu'il cadre au poto aider nengal bata biso. Je pense que pour tout évoluer bien, il faut tout côté mobile nae, faut tout bateau yé ba neni to aider ba na situation bazana. Merci. Parcelle à vendre à King Collet, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Parcelle à vendre à King Collet, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Voilà, chers amis téléspectateurs, toujours Yambasiko, frère Nabiso, M. Christian, selon des baptistes Biso Kombonaye, donc toujours Yambaye pour que tout sur la naïe, bonjour M. Christian. Bonjour M. Christian. M. Christian, est-ce que vous pouvez s'en beauté? Naïbi. Nalaka comme qu'on mais mon émission, vérité en face. Zaki blague. Oui. S'il vous plaît.
Ils ont en direct. Ils ont en direct. Nabibo, ils ont en direct. Donc, il y a un autre béni. Ils ont en fait, et l'Européen te béni, ils ont makamo oyo ya zinga loba. C'est un peu compliqué aussi. Na yindi kaka yo ozala na tsenka compréhension na yo. Et na sengi juste compréhension. Nabibo. Ezali émission oyo papa ezali émission oyo ils ont passé na chaîne à télévision eza programme mba tout ça là mais ce que problème eza que côté ya babilo quand vous tozoloba eza nga o na ye awa côté la sco fond ya makam oyo ya elibiso fond oyo ya elibiso oyo eza que vous avez un problème moko na ye oyo zo senga collège eza ba passe est-ce que vous comprenez que nous sommes tous en train de se passer quand introduction de l'émission et ça la montée que et ça il y en a déjà je vous présente déjà ma pasteur Baza. Il y a des hommes de Dieu, il y a des mamans qui sont ici, on a tellement en déroulant. Je commence à présenter les frères. S'il vous plaît, s'il vous plaît, discussion, s'il vous plaît. Par moi, les deux arabes sont plus sur la Guinée. Moi, considération car on fait, par curiosité car il y a s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, soit tu as la caméra, tu as mis sur là et puis tu as mis sur par où tu as mis la caméra et tout ça. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bishona Bino, Isa Bamarambo et Tutanawanango, il faut comprendre que c'est pas facile. Je me mets souvent dans la place, arriver quelque part, caméras ou filmer, tout ça, ils ont une facilité et c'était pas aussi facile pour nous avant que filmer sur ce rec pour que tout m'ait capé pour faire comprendre le papa Christian l'importance de Azanango et donc d'abord je commence encore à présenter nos esquisses et la vérité en face papa Christian nous tous se prendre yo na 4 euro yeba quitté nous retour le bas to Katio Musala mais nous va passer ba tout expliquer des choses que ils vraiment important vu oyo ils les kanakati ya foyer na yo et que biso nous tout ça ah to yeka na bit moko ya ko apporter ka conseil. Donc je dois rare le rôle à Batumoro Nanzela, Bateli Micho Bapeso conseil, forcément tout est animato à ça animati. Donc ils ont qui conseil au trophée ça c'est à vous de voir comment vous allez agir dans Simanango. Et puis au nyon so maman na bicho roloba et ko Zoeba papa. Non là, à la fin c'est à vous de décider. Quand les gens me à la fin, c'est à vous de décider ce que vous diffusez, c'est à vous de décider. Donc juste tout filmer quand même. À la fin, tout ce qui va se passer ici, c'est à vous de nous dire au Nima, au Tojo, au Nima, tout diffuser ou pas. Sur le Monique en tout cas, il va diffuser. Mais tout traitant au cas de au Soukara. En tout cas, tu respecteras la liberté. Est-ce que vous aussi, alors comme ça que. Parce que Simba Micro n'a pas. Si vous voulez, s'il vous plaît, mon frère. S'il vous plaît, vraiment. La Cyplio, que nous avons aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au Simbika, pour effacer notre méthode. Nous avons besoin de tout. En vous voyant, nous avons besoin de nous avons vraiment un micro gentil. Peut-être le cadre au nez, ça dit que. Voilà.
Monsieur Christian, en fait, biso te batu to contacta qui amnayo pour tous se retrouver le mieux que ça. C'est elle qui nous a contacté par rapport à Nenga Tala Makambo biso to résultat na terre de ça la en face. C'est-à-dire qu'on a eu des cas plus délicats au Ida Bandeko et elle a vu ce qu'elle sont en train de faire à la télé, elle a contacté Bicho et là il nous explique que vous avez un problème à Katia, mariage. Est-ce que le problème vraiment il y a mariage? Je dis okoki koya nango a eloko nini yango eza si grave wana oyo memi yango na émission kwa koyebisanga na ndako. C'est là où maintenant revient mystère oyo tozango a. Je pense que à la kanga yango trop papa. Trop. Elle me disait tout le temps tant à la émission à ça ngaka ke na memo kuna na memo kuna. Na memo kuna. Na no quand c'est le roi Bagé. Non non le roi blague. C'est ce que je dis. C'est quand ce qu'on pour le fait que comme déjà sur place ça va vous intéresser parce qu'il nous dit que depuis non le baté tu restes silencieux on dit non le bana na ekeko quoi. Olobani yom to ena nga. C'est Christian. Dans un peu ça na solo là na yo muké mais nazo sentir que na moi barrière et tu so ko kata mo muké barrière on peut et faciliter na aborder mo ma mchu na besoin na solo na ngape naza marié de ko là yo donc je n'aimerais pas voir mon frère souffrir comme ça du Cameroun mais sinon elle nous dit déjà que je ne connais pas le bonheur nazo ba bien kabi yo je connais le bonheur puis na kata alors ba pasteur va vandi na maman pasteur moi ça pasteur za na ndo na biso kozani ngai eza juste kaka ozana posa to debino o azana likamo abia bombela yo oyo za ko nyoro azana vérité mo caché oyo ezo sala peut-être que bonheur oyo zo lukana kati ya mariage na yo e ya mezo za te parce que vérité ngo azo linga binisa lolo linga va binisa ngo biso pe na ngam na biso tozwa ma connaissance ya ngam na yo parce que ya lobi akolo bane mais biso pe to yo ka pe ngam na yo. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans le cadre de foyer Nabino pour que tant on y a le bateau et banini to rapporture na conseil to na solution to ko apporter bino il y en a besoin au fond moment qui peut faciliter surtout le bateau yeba parce qu'il nous dit que tu ne pas errer dans le cadre de foyer Nabino dans le cadre de mariage Nabino et c'est pourquoi on voulait savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté maman Judith s'il vous plaît Judith au matin mon micro du polo pour le bail côté bien Judith nga na yebiso ke naza heureux te. Et si na yebisa yo que na libala na biso naza heureux te. Et si na yebiso yango. Bon. Siko omemi nga awa po bo bana ko expliquer nga ke ngai donc ngande kolo mariage, ngande muto na bali ngande mobali. Bino bo expliquer nga ke naza heureux te. Neni. Pe yene ni ayebi ke nga naza heureux te. C'est par rapport à Makambo c'est la mission de mais ceux qui ont le barosa aux heureux vraiment vous dites avec tout votre cœur que tout va bien au mariage naza heureux naza heureux parce que na bala mwasi on a lingaka naza heureux et dans tout parce que mariage ils ont un secteur révélé ils ont une chambre ils ont une cuisine ils ont un salon ils ont un quai ils ont un belé dans tous ces domaines là dans tous les domaines naza heureux sauf dans un domaine moko oyo peut-être mais ça va s'arranger na robano ya lo bango na télévision te quand même ils a Sony makasi beaucoup comprendre ngate et jusque là on a tout le monsieur que ils en ont sont que tout sur la il y a pas ces caméras là ces caméras ata biso na biso ba libli boso bato ebele en tout cas bande retour bazar pas équipe technique mais tous ces gens qui sont ici sont non pas seulement que bazar ba pasteur bazar ce sont tous des hommes mariés des femmes mariées et une femme mariée donc rien n'empêche que tout sur la monde et tout ça donc son niveau à la tête na mamuto sur la surtout que les a plus qu'on a avantage na yo comme je peux le dire madame Alobi il y a des choses qui se passent ils ont ça là qui bonheur vraiment ils allaient rendez-vous dans le mariage mais tant on le dit sauf et le roman côté voyez comme ils ont mis s'il vous plaît par où je veux commencer Judith aza mwasi na nga ya bomwana
tolingani na ye, elle avait encore 16 ans. Elle avait 16 ans. Elle était vierge. Jusqu'à preuve du contraire, Azara vierge, titan na yako balaye. Donc, avant na balaye, il s'est fait que na kendaka Gambie. Parce que fallait que nzela poto, et puis nzela poto ndezala yako kata siko. Il s'est fait que se retrouver na Gambie, na bato fallait que na bango na muté fala mema biso, a escroquer biso. Bambongo tout tikala na Gambie. J'ai souffert tellement na mboka wana, nakomaka même mendiant. Senga. Ko bunda kaka lwa mwana mobali. Natiki mwasi nanga awa. Ye utalinga na zonga na bi bon. Kozonga e oza un peu pas si po bato si ba moninga dana bimi mboka. Ba monanga suna zongi boye maboko pamba. Soni. Tika na bunda na Gambia wa. Nga mona yebi ndeni na osala ou soit yo na benda yo ya tawa, to sa ta via wa. Quand on est en Zambie, il se fait que grand frère Nanga et Ozomsala est né Nabiso, alors comme directeur de cabinet à ministre Moko na Bombikombo. Il m'a demandé à Rozom parce que souffrance elle est quand même à Kassi. Nazong Imboka à Pessinga Moussa. Na ministère Moro Boya. Donc je suis comme fonctionnaire de l'État. Et après, quand on a eu les moyens, on dit que la moitié on a eu. Mais c'est comme ça que. Et ça non? Il faut aussi ça m'a communion so. Il y a qui n'a pas lié. Mais depuis Tobalana, ça fait maintenant presque 4. Sur le plan conjugal, hein, vraiment, si je comprends bien, dans la chambre la chambre Nabiso. Et c'est Mouezate. Pourquoi? Parce que on a évité sur les fautes de fautes naï. Parce que moi j'ai voulu na protéger tellement depuis bon mois na abusé na été. Vous voyez? Na protéger tellement que na lingaki tokoma ti na processus ya libala na bala ina chai na ndaku on a jouir na mwasi. Mais à ma grande surprise na bali mwasi na ngai o aza vierge o la tika est vierge, mais depuis tout ce temps là na tika la ko jouir na ngote nazara satisfait. Je pourrais dire pourquoi? Parce que quand je suis avec elle, elle n'est pas satisfaite. Quand elle n'est pas satisfaite, ça m'affecte directement. Directement, ils ont affecté. Parce que Yaza satisfaite. Excusez-moi de poser cette question, on est toujours sur la bouée. Le problème maintenant, vous avez un problème de fonctionnement, il y a biso banamibal ou bien non, j'ai pas ce problème-là, mais et comme Mouissarangaï n'a qu'à satisfaire. Mais moi, je n'ai pas de problème sur le plan médical. Je n'ai pas de problème. Et quand vous essayez, préliminaire, il y a un acte en est-ce que vous respectez elle est là, elle peut vous le dire. Je ne sais pas si qu'est-ce elle vous reproche quand vous aurez bien malais. Elle dit qu'elle a toujours mal, qu'elle a toujours des douleurs intenses. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Peut-être parce que moi si sur la donc par rapport il y a peut-être virginité n'a causé problème moi je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu le temps de chercher le médecin? Bon, je n'ai jamais eu ce temps-là. Pour n'anga na monaïka que non pour résoudre en haut entre biso na sala ka effort wana ya ko s'améliorer, mais jusque là ils aussi mbara raté. Donc ce qui est problème c'est sur ce plan là. Donc le grand problème il y a wana pour na ba plan nyonso elle est parfaite. Donc c'est une femme bon baro mutu parfait à zala raté, une personne parfaite à zala raté, mais
au moins c'est une femme à moitié parfaite parce que nous soit ça la rend bien. Kolamba, c'est le top en fait, sur tous les plans. Mais le plan conjugal, n'habite sur un nem na problème, toi un nem na problème. Au place où on a il est là on a mon mais vous l'aimez. Je l'aime beaucoup. Attends moi si na ngaya bo moi na papa, je sais pas si vous comprenez. Na zuye na âge à 16 ans. 16 ans, c'est pas petit. Na sabuza na yete. Na protéger yé pour na CP là. Pour na CP là un jour. Mais à ma grande surprise, ils a bongoté. Et puis na balaye na CP là katé. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie pour être venu au Fongwa Minibiso Poto Megapo Solango. Si je peux répondre s'il vous plaît. Maman Judith, je pense que papa Christian a vraiment clair l'explication. Pour Yokaye, les gens qui nous regardent en ce moment comprennent déjà là où se situe le problème. Maintenant, maman Judith, on ne soit pas le dit ah, on se chambre à la guinée. Aussi que à l'objet à l'objet à cosité c'est vrai, c'est-à-dire à tout moment sur à tout moment sur oiseau désiré ngato tozo salelo comme bébé rapport na santaka vraiment dirait à blessarangai donc nazarama ne sengo oui nazarama ne sengo na ngoti. Et moi personnellement, tu te reproches de quelque chose? Oui, nazo se reprocher les lois. Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui pour les cas de l'eau pour que vous bénissez des camarades? L'eau est motivé parce que vous avez fait 4 ans de mariage, tout, et l'eau est motivé pour y avoir le canamisho pour le banane au moins cette chose. On a mon qui n'a bombi en oppo n'angamoko, moi qui n'a pas calisouté. Et on a mon qui c'est mina bengi c'est aïa parce que tout partageant moi pour ils à la bien, pour ils à la libérer, n'a pas à libérer. C'est quoi le problème? Si on a bien banda corrélater histoire. On est peut-être pour permettre. Pour permettre aux gens pour à voyager qui, dans ça qui déplacement. Kotika na tikala ki, na linga ki mutu moko boto linga na kinaye. Ya zaiko courant. On zaiko au courant. Na place on a vraiment olimbi sanga. Na moni ki eza vérité bonga ki na binis. Pour na garder autant la et ça n'a pas. Je vais un peu comprendre. Mobile l'air y a à voyager na sima yo tukalo zomba mususu. Oui. Pour na yeba ki ke atiki mwasi a vierge. Amona ki tanyo so ya kenda ki wana nakoya kuvanda bongo ti. Elingaki mbali moko. Mato lingaki mbali na bande ko sunga nga azo edenga ti na momoko mbali na ki ko senga ngai. To sala ki to ko sana mbali wana. Si je comprends bien. Papa Christian, pardon, tikanga lo. Christian. Christian, c'est la vérité on a na bimis. Osa libérer. Oui. Mais tikanga ne s'exprimer. Christian. Tikana loba o izana kati na ngana bimisa. Bolingani na mbali yango si je comprends bien lobby et ça qui est nous sur gros PC. Oui. Si je comprends bien papa Christian bala qui sur vierge. Ti. Balenga sur vierge. Qu'est-ce qui a fait que parce que papa Christian lobby a bala moi c'est n'est qui est vierge a mentionné en côté. Loba non bien. Nazaki sous vierge. Vous avez sous vierge? Oui. On a un peu clair, ma bonne. S'il vous plaît. Oui, on va penser à toi. Laissez Christian, s'il vous plaît.
S'il vous tika plaît. ne s'exprimer te Oui, ça va Christian s'exprimer. Mais c'est Christian. Toyoka, Moi, j'ai perdu mon temps, ça va s'exprimer. Christian on a bengi papa parce que yo Moi, la je vais libérer t'expliquer. on la libérer Qu'est-ce que quand tu on as la dit? libérer Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as plus rien à dire? Mais c'est Christian, s'il vous plaît. Christian na même parce que na libérer yo On libère, hein? Oui, yo sa vie na yo kapela sala Mais lorsqu'on Na- s'est dit que nous avons libéré, je suis maintenant libre. kasi yo kango Nayokani, olobi na kozali vierge te na bala mwasi moko baza vierge oyo nga na protégeant depuis mon mwana na tika losimba yaka une fois te mais mobali mosusu aye na nsima na nga na 2 ans ya pamba ozi opesi ye nzoto Christian ce que ndenge netikala ndenge nini tandis que yo ozalaki okangami nga na yo tosali combien des années oyo nasimba yo te ozalaki ndenge nini Christian ko oyokanga na oyoka o ndenge nini papa na bokata émission S'il vous plaît. Mais c'est Christian. bokata émission C'est Christian. Yoka na. Christian nayoka yoka nini papa esili naza eloko so oyoka te mon argent. Et c'est Christian. Donc, on considère, non seulement on considère ma parole, on considère ma famille, on mobimba. Et c'est Christian. Tu es quel genre de femme, toi? Là, ça pour soyeba. Et là, on dit que c'est pas parce que yo le bala qui est piège. Constate que les jours. Non, papa, Naza, sur n'a pas ça, ok, non, Ça veut dire quoi? Yo bimagina tant yo bimagina yo constate que t'as fait. na constaté que n'a yebi kaza vierge. kasi problème yango efe problème sikoyo yango eza mposo oyeba Vierge, c'est ce que j'ai dit, non? Je pèse mes mots. Osala nini? Papa, nazo pèse ma mot na ngai. Osala nini pour mobala yeba te que oza vierge souté. Tu peux nous expliquer? ntongo Christian ayebisingaki azoya ntongo grand frère natindeli ye biya lobi aya nakendaki nakutanaki na mama na ngai memaki nga mpa mama moko boye asaleli ngai bakisi ya kobaka ya komela mais malgré asalaki yango nani osanti ka Christian te Asalaki yango po sala nini? mpo nazonga vierge mpo Christian akutanga ndenge atikaki Yo, hein? Non. Je peux te faire du mal, hein? Nako salon ma belle, hein? Oui, mais Nokio. Hein? C'est quoi ça vraiment? Au moins ça me venu. Hein? Vie nanga mobimba papa, na sacrifié jeunesse nanga mobimba na sacrifié yango pour la moi monsieur. Tu sais combien de hommes oh le na kata kichasa ba bazo sont passés de par-ci par-là. Na la préférence na mi bomba pour na yo. Na kemboka mopaya pour na yo. Yo Christian que ça ba aventure na yo, non seulement il s'en vérité. Mais on se bombe ni ngango na la vie so so bon na. Tala bozo il s'en bon na bino na famille na bino. Bozo il s'en nyoso hein. Bozo il s'en nyoso papa. C'est quoi télé là le moi S'il vous plaît, monsieur. Yo bala. S'il vous plaît, monsieur Oui, Christian. pas seulement na yo kate. Monsieur Christian, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Comment il faut ça? Monsieur Christian, s'il vous plaît. Toye Comment awa. il faut ça? Toye Comment ça awa. scandale? Monsieur Christian, s'il vous plaît. Toye awa. Oui que yo, je peux te faire du mal. Christian nasali oni Na ko salon ma bebi. Ouais, c'est moi ça ngani. Oh yo salon ma bebi. Oui quand Siko olingaki na bombelo vérité olingaki na bombelo vérité Siko yebi ke ata lobi na ngata lobi kula ko salon ma bebi. olingaki na bombelo vérité Fala bomba vérité oyo. Bomba vérité nini aussi. C'est fala bomba na kufa na. Fala ngana kufa na ye bangote. ozalaki na esengo te na mina mokoza na esengo Siko te yo kati siko no na zane sengo. Siko na ne sengo. Avec tout ce temps on a l'équisi. Hein? Tu m'as pris tout. Aussi ma vie dans mobimba. C'est Christian. Est-ce qu'on se rend compte nango? Et c'est Christian. Est-ce qu'on se rend compte? Christian nazalaki na poso oyeba vérité Nana na poso oyeba vérité. oui Non, nazali na poso la mote. Non, ozalaki na- garder yango. ozalaki na esengo te nga mpe ezalaki na esengo te Tous ces 4 ans on bota te. mpo modeni ya mariage na ngai navanda On se bota te likoma bino on dena on sali yo papa na maman bino. Hein? Pour faire perdre notre temps. Donc yo na maman na yo bon manigancer pour bolianga vie na mobimba. c'est parce que nalingaki ebeki kozoya So admettons que ce qui tu étais satisfait sur le lit conjugal. Ngana na sukane. Donc na inga ti ko yeba vérité o te. Ozani ndokala mutema mabe. Na écoutez pour ni non ça. Papa pardon hein. Pardon. Pardon papa. S'il vous plaît. Pardon. Nana moral wana te. S'il vous plaît. Pardon. S'il vous Na plaît. oyoka yo te. S'il vous Na plaît. oyoka yo te. Nabi, hein. Ozani ndokala mutema mabe toi. Est-ce qu'on peut aider Bissoto à boutir? Non, ok, pas. On va aider Il y a plus de Bissoto. démarche. Te- Et oh, si, c'est-à-dire et si na oyoka lisu te. Ok, Il la y a pas démarche de pour c'est-à-dire tout papa ça. pardon. Pardon, vraiment. Car on a écouté nango, ce na évité sur yo réagir ne. Christian kofanda te Car kofanda te oyoka on continue le balangai. On continue le balangai. Christian Nakta, na ko salon mabe. Na ça posa siko salon mabe.
Ça c'est quoi yo sali na yo là. Tout ce que perdu papa la maille. Donc nazo Na comprendre. protéger combien des années? Nazo comprendre yo monsieur Christian. Combien des années? Comment tu veux méchant à ce point? Monsieur Christian, nga nazo comprendre yo, nazo comprendre na douleur na yo. Non, on comprend de ngate. Nazo On comprendre yo. comprend de ngate, c'est vous savez qu'on compatit. Ouais, attends ne konama kana na boni mabilo ka boto to ko bete ko so sangeni. Non. Biso to awa te po. Yo ndokyo, non ke pas bino. Pende non ke ne boyeko. Dala. Na ndaku na ngako meko chalo po na bonga yo. Si tu viens chez moi, je te tue. Je vais te tuer, ça je te le jure sur la. Soko ni mai comprendre moi comprendre la vérité ça. Sur la tête de mon grand-père na bonga yo. Pe non ke pas bino. Mais c'est Christian aussi. Na ye web ça maman na papa bino ba so ça nyonso. Mais c'est Christian. Nyonso. Calme-toi papa. Pe ba so ça na lelo. Non là te. Mais c'est Christian calme. Pour ceux ba so ici lelo te. Mais c'est Christian. Yo. Mais c'est Christian. Yo. C'est Christian. Yo quand ça ma bébé. Mon frère, Zoa qui me parle de tout cela, s'il vous plaît. Zoa qui tu te parles de tout cela, s'il vous plaît. To so lani. T'es pas dans notre cas. T'es au cas de sauter. Oh salinga. Mon frère. Christian Vanda ko. Quand on so na ko ça la pe qui nous mana na so pe basi bien. Na ko ça qui nous mana ko so pe basi bien. C'est Mais Christian. yo na si ma yele na mana so che pa na yo. Mais c'est Christian, s'il vous plaît, va dans No notre futa cela. mabu. Mais c'est Christian, va dans notre tout Je cela. comprends pourquoi ba mi bali bisu ba ma la. Mais c'est Christian, s'il vous plaît, va dans tout cela. C'est Christian, s'il vous plaît, va dans notre tout cela. Chers amis téléspectateurs, je pense que nous allons poser une question et puis aussi pour répondre. Merci. Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, palata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki dans la teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont la huile, na bain d'huile. Tous na crème, pommade, tous na savon, où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous na médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en mot. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en mot. Tous na Diazostimule, où ils allaient produire ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatou, maladie, loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium a traité toute forme d'hypertension, a normalisé la tension, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui est quitté si a normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie,
quelle que soit l'origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement na ba phytomédicaments na ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au bomoni liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo à part ba kisi oyo na siko tangela bino tozala ba maladie musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to gosa une préparation mon corps et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota to na kisi o epesa pe bato bazolu ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est ça la situation que nous avons sur notre plateau aujourd'hui. C'est pas facile pour la mission Christian. Je me mets à sa place, épouser une femme et après on va apprendre de toutes ces vérités, des facilités. Mais tu préférais to yo kana mukona sur le Cameroun bien na mokoyo moko pour le madame Judith. Je suis besoin de notre monde. On va la voyager. Banda c'est vrai c'est que ce passé pourquoi vous avez tout un belé à vous patienter quand vous avez un voyager n'est pas qu'à réalité il y a tout un nom de banda ni les poussées que vous est-ce que c'était vraiment quoi la vraie raison de ça ceux qui n'ont pas qui nous balent la place qu'à avant ça Christian va nous aider Christian bande ko edinga komi kele moni pesa kei bakangi bango bo contact pesa ki lisute na ma contact ezaki su penza te se monaki ke nakuwa na mwasi ke na vanda bo tanyo swana ndi na linga ki mbali et après pourquoi pas au joie astuce nous souté au lieu que nous au ko sans Christian que ça vierge ça je encourage à cette Christian vérité que valeur mobile mais tellement on a une sima de vie la raison de peut-être pour pardonner il y a caractère na yo oye bisaye que non bon voilà pour voyager qui met tel état na tikala ngi na mobobo pourquoi pas aujourd'hui courage à samba une vérité au lieu que pour ça y le chablo peut-être en jour na ebi Christian bien parce que bolingo na biso eza ya banda bomona mona soki na baki na ebisaye bwa ngaza la blessé ngesa la bien te dina kinaki na kutanaki na mama nanga na solaki na mama nanga nda memaki nga pa mama wana namonaki mama nanga meminga itoa liboso to mibale na moi ke oui ezo simba kate parce que to liboso memaki ezaki pour nepo azo muso vierge mariage eleki et salam na mope bon oui siko ya mibalo ke ne ko sa ya mibale na monaki siko tellement to ça répond à Christian na a tout le temps blessé. Bon, nous senti vraiment esengote pe na nous senti pe Christian te. Donc on a mona ki nazo kashango mingi se mina ebisa vérité. Donc toi ami balo kendaki apesa ki opo et soulager dans le longo. Ose bandora est normal et simba te. Et c'est un peu compliqué. C'est quoi jusque là? Si vous voyez le lot de l'émission pour sa question on a continué les années question limbisayo comment ce qui n'a eu une émission pour
vérité en face pour naïbisa Christian vérité parce qu'il y a comprendre ngande mabi mais ko senge pardon te Na makano social aux pardon. oui na yo senge pardon te le contraire na yende po na libérer za libérer pe na za libérer C'est-à-dire to kabwana il y a continuer ko sala vie na ye ko sala vie ne pe na mwasi mususu nga pe na sala vie na ngai à part pour ça la vie na part na mbalo mususu ozwaka na ndezo ka question na ngana tuna mobalo bozangi ni liboso oyo a diverger ki yo ye pe tant bondo so bando kaka ba pas sur pas Christian te donc si je comprends bien on va qui soit na maman pesa ki yo maman na pesa que ni mto compliqué et nde moi ko compliqué ngai siko qu'est-ce qui vous rassure sur kabana Christian ozu mobalo mususu mobalo na oyo ra problème wana te desco problème ngwana na kati équation mais oyo a liboso là besoin Christian a boka bwana azwa na kabwana sala vie na ye ka mwasi ne mususu na ko bana bon na ye mana émission premièrement pour na sengi pardon te na ki mana benga ki ka po ay ba vérité. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense qu'on a passé par un pasteur parce que papa Christian a suscité. Je pense qu'on a eu l'explication claire. Dans son année parce que nous sentir chrétienté dans notre occasion tout le temps ça non capacité. C'est quoi maman le bani maramone sur maman est bien pour maman te maman qui maman conseil na pese que ni après ma comme chose maman conseil pese nga baina vanda kana Christian bon au bon bela au beta liso na beta liso te mais nga mo côté malala na émission na bino na meke na contact. Retrouvons-nous juste après. Merci. Ah, Victor Fasto, moi on démarre pas. Yaya. Oza, omoni koza, ngaba bango mingi koza ngande koyeba nzambe. Soko yebaki nzambe, okuza pe ozeli mobali na yo bien, soko yebaki ke oza na posa mobali na yo te, oza olimbaki ba devejo côté musu. Folo ndimaka mwamba na bala yo. Kiatika yo ke oyokisa muninga pasi bo. Pe na sima ko okise pasi, ozolo pe bien ke nayaki na aka na libéré nga yaza libale kufa na ngwa ta yo moko yaya o mo pele o yo zo sa eza malamu yo kan so libéré ndo pesi mbala batu pasi na pesi kuti ye mbande aso baki aboy to ko lo to bonde na papa anzina ke yo za na ndako mais yo zo lo baki nga na yaki na libéré ye nga pe na fana nga ye pa fana nga pe na so ke bien tandis ko yebi olingi biloko bokoko kisa bokoko ya normal eza kisite Mama sola bekina va na ye. Aingaza pe ka nesengo, tinga pe ngena za nesengo. Eza kaspo yo ndo lukaki yango, oluki eloko moko eza mabe. To koma kia na mamaladi ya coronavirus. Kaka kisa bokoko to mela nini pe osisa coronavirus to mela bol. Omo ba misusu ba ngena ko kufa likwa Kongo bololo. O to mela kaka. Mais bino bolinga likamuke na kepa mama bokoko moko bo a traiter ma maladie. Kisa bokoko eza ngona nini te. Eza na limite tu za rappel la nini te. Tandeke ye na pesi kute bongisa yo yo kan so corriger nzambe ba corriger nzambe nzambe so sese eloko na ye yango ndezalaka yo lingi te eloko na ki vierge ba pierre ba kisi pe zongisa nga conseil bebisi yo okomi loko moi so te ba misu ba lesbienne ba lobaka ke na yo ni ko so sentir mobali boete kuna lingaka mwasi na mwasi na saki on a bolingo parce que na ngai chrétien na moni ke na okanga na koki lisusu te yo na le bina ya ko libérer eloko osali ezala ko libérer eza c'est non osali bien ndenge obimisi secret na yo mais à condition que olobate ke libala ekufa faut que so décision donc faut c'est la décision ou t'es pas mobali mais yo miso ya décision na ndenge ceci les ans na bosi bozonga na mbala de veja ki yo yango zo lingo libérer moi na mbala bato ata na vani na ndako ni na ozane sengo te sepeli singa ta mukete na oki mabe makasi po ezala ka pasi to banda ka mabe to zo bana mabe kaka et pe ba mibali na biso pona nini ata na vani na mama ata na vani na ozala ne sengo te mama na ozane sengo te na biso conseil po to lobi na yo oseli loko mo sepeli te ta ko ngana sepeli na ngote ta muso mama muso o sepeli na ngote ezaka conseil na opesa bana base kolinganga via kokena ndaka banganga te o ba mama asesera bokoko wana eza kisi te e contre yaka ko bebisi so ozwi yango kaka na komela wana kobaka wana ekopesa maladi ya cancer pe cancer na kati okobeba kutu ya makata na okomoka bapasi
Si quoi pas son occupe pas mon gangate. Ouais, puis c'est ni 5000 na kati. Soki maître ni ezana kati oyebite. Ato libérer moi mbala bataki. Bongo yo moko o ezana kati na yo. OK na yo mama qui ça beaucoup côté. Soko mo eza maladie na yo ke pas mon ganga na yo a traiter yo. Et là na zango ya kolibaka ya mabani ba OK bana qui ça beaucoup. Merci. Vraiment, on a non parce que nous sommes tous par rapport à Papa Saki. Bameka vite. Bomeka no wa, bomeka na yo ici précaire mais vie bameka monte. Ndeko ana ta la confiance azaki na ngo vers yo. 16 ans. Mais bon mais ça na ki beaucoup maki déjà ba mutu batu moko. Kuma ke loko moko bino mi ba. Déception wana oyo pesi wana eza na déception oyo pesi olandi côté moko boyelengi ezali kolanda o pena bien yo zandi na besoin mbeto ya kolanda yo oza pe na besoin que un jour bamona yo pe que moi tout ça donc olandi mbetu qui au décevoir moninga mais boloba na mariage pour les meilleurs pour les pires mais otoyoka ngonde boloba yango wana dona okokuta mobali tango doso ndimaki déjà mariage wana keke so okuti mobali azandenge yo zate mais pire wana utango tendeni namona ki moyena ko bombele sous vérité za kiso okobombela ifale kuto bandana ye après okei koluka mutu mususu okepa mutu moko boye akati ne bilanga te akati ne bilanga te aloni kutelo kota nyokwami te ale mbala moko kaka boye maya maboko ayene kolia. On peut comprendre que Christian azalaka te. Azalaka te. Bongo tango ya yo osali longo ke il na absence na ye. Ou ya garder onanu ke pona atia ko bala onde boya ko yebana. Mais yo sala on absence na ye. Osu mutu musu na absence na ye. Sentiment pas oyo ke pa mutu wana pa mbama na yo mozo ba bengo yo ka ke bien te. Ce qu'on a bien te wana mariage ngo linga on sundeni. Parce que Joe wana découvrir ba pays songolo na ndenga ya cerveau quoi na ba sentiment. Na mona ki moyena bomela sous Christian le côté fakina c'est vérité. Ils en ont bien na vérité na oyo ebisiye ils ont ko libérer bien sûr. Au libérer. On a posa ndango na libérer. Libérer ka inventer avant ça no likamwa pour que ça banzela no mususu. C'est dit qu'on compliqué moi na mobala bato. Poni bo vivre pe ka bongote. Tout le monde a balibala musupe fanda pe moi son bali ba obota te ba fanda. Ngena kokate. Ngo kokate hein. Oseli na posa na yo hein. Te. Conscience na ngenge ndenge za pe ka lesti. Ça va. Eza pona ngala ko loba, ilo mona ko loba, oyeba ki de ki boka bwana Christian. Ndo ya ki ne awa pona o livrer les biso soit boka bwana yo na ye à partir awa mais donc ngana na sepela kana divorce. Talaka banda sesa bosa bokangami na mutu. Tiboye koma na mama moko bobusi nge katana. Ata so tomboka na me motema neza bien te. Na choix neza bien te. Na suna choix te. Ça va le rosali nzela na bonne chance mais mingi to eba nzambe. Oso yebi nzambe na makambo ngai ko melolo am so tiboye boete. Merci. Merci beaucoup bandeko oyo bozolanda biso pe bandeko toza ensemble na après-midi oyo misika oyo pona likambo ya bota oyo topamboli nzambe parce que hasard ezalaka te likambo za matanga te soki vérité bini lelo eza vérité oyebi bato mokili bazaka na balangage moko ye badage moko adefa contraire na biblia or biso toza bana nzambe tokosala badage oyo ya bato te po bato mokili balobaka te toute vérité n'est pas bonne vie oyepa na biso ntango olobi vérité nde oza délivré ndenge mokanda ya proverbe 28 ezoloba na biso ntango moto avoué mabe na ye donc lizoba na ye mabe na ye nzambe alimbisaka mpe apesaka pia sika epai ya moto wana notre sœur aye na problème na ye bamemaka problème te na momo oza déjà na solution yo moko bayaka na problème po oluka solution mais soki oyebi ke naza déjà na solution par rapport ya problème na ye nango ça vaut la peine ocontacte bato tocontactaka bato par rapport ya problème ona nango ndeko nanga ta problème na nango eza mpo na yo omoni ndenge nasala ndenge nini
yo yeli biso problème déjà na solution na yo oyeli biso problème na vérité en face et puis oye na solution na yo déjà oye na problème mpona kokabwana te maseka milité le président ka gloire ya nzambe eza nini sur le plan obscur moto angengisamaka sur le plan ya blocage moto azalaka délivré sur le plan ya makambo oyo ezosimba te moto azwaka éclaircissement mo gloire ya nzambe emonisaka kati na moni ntango oye na esprit olakisi ndeko christian mobali na yo obimisi ozalaki nango na motema osali bien parce que moto aseliberaka bimisaka makambo kati na ye moto wana azalaka ayebaka kovivre na bato mpe amemaka esengo kati na bato mais ce qui fait du mal c'est quoi ya kobimisa vérité non ozomona yango vérité mozoblesse moto blesse koblesse moto na moment oyo aza na raison na moment aza innocent ezalaka mpe masumu epa na yo mpo na nini omoni te ke christian vi bolingo vi bambula kovivre na suka nango conclusion na ye alobi nini na préféraki kutu obomba no sekre yango na préféraki kutu natuna nano question moko ambasa est-ce que par rapport ya circonstance oyo nyonso oconsultaki bapaster parce que nayebi te oza na esika osambela oyebisaki bapaster te nasolai na bapaster te ah voilà pourquoi parce que osali vie na ndenge na yo bible ezoloba na mokanda ezayi malheur aux enfants rebelles car ils prennent des résolutions sans me consoler te or nzambe soki alobi ke malheur wana ezalaka na molimo mpe na nzoto maintenant sikoyo okomi komona malédiction oyo nzambe alobelaki malheur wana nde moto ekomi kofrape yo ntango nzambe alobi okonsili te bato jérémie azoloba maudit l'homme qui se confie dans l'homme maudit l'homme qui se confie dans l'homme yo se confie epai ya mama natie nano parenthèse naloba mwa likambo ke epa bamama mama yo réussir na libala na yo me olingi te libala mwana no réussir mama osalaki kisi te mpoza na ndako ya libala esika ozali nozotinda mwana no asala kisi mpo na libala mama obakaki biloko te mpo ozala mwasi nozotinda mwana no abaka mama olingai mobali no te na ndenga mayuya me ozotinda mwana no alinga mobali na ndenga mayuya mama olandaki mobali no mpo na mbongo te nozotinda bana no balanda mpo na mbongo ozoloka vi ya mwana na yo ozobebisa vi ya bana na yo soki yo balingaki yo olingai mobali no na ndenga solo na bolinga solo tika mpe bana no balinga bana na bino mpe balinga mibali na ndenga solo bamama la plupart ya bamama ces derniers temps bobebisi mabala ya bana na bino mpona kolanda mbongo mpona kolanda influence moko songolo mpona paske mwana ya voisine abali moto ya mbongo ya yo mpe abala moto ya mbongo vi ya moto nzambe moto atrasaka yango yo mama te nyonso eza nini paske boyoki ke christian asali boye il faut koluka komema mwana na yo na vi moko boye po asala oyo soki boyebaki ke bolingo ezalaki ya solo pourquoi pas kaka moto oyo adevergeaki ye abala ye pourquoi pas kaka moto abizaki na ye toloba abala ye ke kotika moto wana aye asala wako asala nsima abanda vi ya sika tozalaka baresponsable présent ya akizaka biso na futur erattrapaka biso na futur bosalaki yango ezalaki na présent futur ya lelo ecreye makambo mosusu oyo bato basatandaki na motema tozalaka baresponsable na makambo oyo tozosala nzambe azoloba na mokanda ya jérémie 23 alobi aza kaka nzambe ya pene te aza mpe nzambe mosika na suka nango akontinue alobi nini naza nzambe ata na molili namonaka soki kristo azalaki na miso ya bomoto me miso ya nzambe nde esali ke makambo ezala te oke komema mwana azonga vierge tongo ozongisa tisi oyo nzambe asala na nzoto ya motu jamais mama ya mpani alobi yango bien ya nzambe ezalaka toujours original osali eloko moko eza ke oye kodétruire vie ya mwana yo kanisaki ke oye kopesa ye vie to oye kobongisa ye non vérité oyo abimisi lelo soki alobaki yango avant mariage peut-être ongo okóma na makambo oyo tokomi lelo te na makambo ya libala boyana na motu ntango koza bafiancé nzambe atenaka compte na yo te mais nzambe akomaka kotenir compte ntango motu abali yo officiellement oboyi ye ou bien boboyani nde nzambe akomaka kotenir compte donc ntango ser na biso azobeta tolo ki aboyi christian ayeba yango akobalaka kaka jusqu'à ce que christian ozala invité po soki abali siko nzambe akomotanga yango péché voilà conséquence ya kobala et puis sima koluka koboya donc il serait mieux obala te ke obala et sima kobala oza na agenda na yo moko quelque part
kisi oyo mama napesaki elelo ngai nayebi soki elelo ecause préjudice ya kolobaki mama bota te parce que soki par exemple que esalaki bongo oza déverge mais mwana moko ayaki soki mabote eyaki peut-être mesure nga ozala tenante par rapport ya circonstance parce que confie-toi à l'éternel, tu ne seras jamais déçu que pour se confier et pas à moi. Maman zanzambité, papa zanzambité. Nzamba pesaka solution ou écouper ce sengo na baboti ou baboti yo. Nzamba pesaka solution et ça la et faire réunir bateau sans ni sabato. Mais ya bateau et ça la toujours que et panza bateau. Les attarder pas nzamba. La place au concilité bateau. La place aux décision finale ya yo moko ya koboya. Moi, je te dirais une chose. Consulte d'abord Dieu. Nzambe yende mutape sa solution. Je sais bien que mon rédempteur se lèvera le dernier. Tu casses qu'au moment où Joango loko la dernier, c'est nga solliciter faveur céleste pour que solution. Nzambe a la possibilité, capacité, les atouts ya ko sala ke makambo ezonga na nzela. Christian ko ke na kanda. Mais soki Nzamba décider que destin na yo, vie na yo, eza ensemble na Christian. Nzamba a la possibilité de réparer. Christian e ko luka yo. Mais ko zana une décision ozo zate ke na ye ko senge pardon te. Non, ça c'est de l'orgueil. Yom to sali muninga mabe après le bi lisusu te na ye ko senga ye pardon te. C'est de l'orgueil. Komi kiti c'est l'équinoxe. Bible lobby, si mon peuple sur qui s'humilie, invoque mon nom, cherche ma face. Et nasuka lobby, s'ils se détournent du mal qu'ils ont fait, qu'ils ont commis. Et à l'obini, à renouveler vie. Et puis, vous allez regarder dans la moutou. Oyo, ami kiti c'est pas inayo. Le fundu est quoi isaka, mais comme kiti ça, et tombo la kamutu. Mi kiti ça, longola décision. Na bonde longola décision. Aux anango, ya makamba kubo ya kisa. Mais tout le canal nous ambe, tout réparer vie. Question moko batunyo awa en passant. Que ozo penser que ce que ozo mbali mususu. Ceux qui m'ont mususu aboya qui opposent à boya kapasi. So mbali mususu aboya qui parce que ozo botate, mbali mususu pe boya yo kaka na même situation, na même problème. Il est temps aux décision au kita na makolo nzambe pose solution. Na ko sepela oyo. Mais na ebike après caméra pour cela sous mingi parce que pasteur bienvenu pe azana mutaka ko baksa. Merci nzamba pambola biso. Et merci beaucoup pour la parole. Je pense que Bandeko Pasteur voici babalaye presque nyonso. Nalina lobanga moké sur ma sœur. Oui, à solo l'orgueil est foutaraté. Et attends comme on a décision, on occupe solution à mon côté. Naoyo Salaki, Okini pas munganga. A confirmé biso que malade des asongolo au Kenya et pas ensemble au Kenya komikiti ça ya kosenga nzambe bolimbisi ozongela kika mutu asalaki mabe po aluka ko remédier mais babwakaka mais kolungola ezalaka pasi. C'est tout un esprit au salarié compensation aux autres nayo au pesi nganga zui o ya fabriqué à pesio et ceux qui au kolobaki au tiki Christian pour asa la vie na oui Christian ko sala vie na okota na mwasi mususu yo pour supporter te okoluka mobile mususu même problème que se produit c'est dit au banda ko changer kaka mibali na mibali mais notre souci n'est pas là-bas il y a eu changer. Et fait ya kofungula motema koloba oza na kati c'est déjà un pas vers solution à problème ozana. Ce que otanga na 1 Corinthiens 13 au comme na verset 13 Bible zoloba na biloko misato faut demeurer na vie ya moto. Bolingo faut dominer et les kanyonso. Na ina tuno mutu. En dehors oyo zo constater à vie na. Est-ce que linga chrétien vraiment na motema na mobile? Merci papa na linga kai mais na monaki moi na bombele sur vérité za quitté. Non, na levi que bossa na makambo yo sali. En dehors nyonso, est-ce que linga ka chrétien na motema na moko? Na linga kai. Merci beaucoup. Si cette dame là oya sala qui a échoué, Dieu n'a jamais échoué. Nous avons une usine et organisme ya moto. Ba pièce de rechange ezali. Il est encore vivant.
akokufaka te. Pesa nzambe wana confiance akozongisa yo mobimba. Je pense que tokosoana Christian à cause de la décision na kanda te. Parce que na koyoka e bande bandeti na suka alingi mwasi na ye ya bomwana. C'est-à-dire au semer biloko ya malamu na vie ya Christian. O lelo atambola quand même kota kendaki image ya Judith banda kolongwela mutu te. E kotindi kaete akende kolinga mwasi musu na hypocrisie mais mutu na ye ezalaka na Judith. Ozokende kokotise na likambo mususu ya munene. Lobaki na ye koyebisa vérité po ayeba vérité o ezo bloqué biso tolukila ngo nzela ya solution. 4 ans que vous avez passé, et ça la base mususu quel que soit, les corps ne fonctionnent pas bien, sentiments zate mais babota kaka na même condition. Et tu peux te poser la question pour nini na botiti. Donc comprendre que on a bloqué tout. Désir babotoli, mabota babotoli. Et si nous allons na normal ndenge bakino baloba kotika le pave ya pam. Mais nzamba est capable de kozongisela yo na fonctionnement normal. Ndeta po biso to komi. Bolingo bozana ngo bino mibali ekoko kabwana te pour un désir moko boye o satana kotisi belema na epo baya ko détruire. Bible zolobana Ésaïe 43, bana verset 18. Ne considérez plus les événements passés. Bo pesango valeur te. Ozolobana ba événements passés. Ceux qui ont tanga ka Bible, ceux qui ont se confié qui na basai na nzambe, balinga bazongi so na nzambe. Na verset 18 ba ke na kosala nzele sika nzele zalaka te, même ne bale nzele yima. Ata ne so ba bimisaka mai. Condition zaka bosana, ce qui veut dire bosana que oublie le mal pendant que vous se contactez dans makabo malamu le bosana. Nzamba kozongisa. Je pense que cordon que je rôle est important, il y a que tout kuta na Christian. To kitisana no kana na ye, to ramener mais lungo l'esprit que to kabwana. De lungo to sengo lungo lango ya ko kabwana. So kabwana Christian, loba ko kena mabeno ezo kende ko continue ko tikala ko fana libala lisute. Mobali moko ta otika ko sepelisa yo. Cause ce n'est pas Christian, cause c'est toi-même. Luka ko remédier o yo mokoza. Je pense que na ce qui wana. Kola lola pambola baba za ulande biso. Merci. Gloire au Seigneur. Nzamba pambola bino nyonso bisika boza ebele bozo zelaka émission oyo sacerdoce ratarate Zamba pambola bino apambola bino mingi. Vraiment je tiens à remercier tout le monde au bozo benganga toujours en ligne, surtout bino bozali na page sur la voix du peuple. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous garde. C'est vrai, la voix du peuple pour nous est allée façon autour de transmettre les messages partout dans le monde, afin que grâce à Nzambe et Salam, toujours transmettre bino la bonne nouvelle de Jésus pour ma kambebele Salam. Merci Nabandeko particulièrement aux en France, parce que vous avez courage à courir dans service sacerdotal chaque dimanche, chaque mercredi. Numéro yangona na rappelé bino 0033 7 66 27 40 02. Kolinga ba betelo lisolo te, peut-être ba betelo lisolo, na boy ba betelo lisolo, viens toi-même, viens et vois ce que Dieu m'a parlé et il est en train d'accomplir cela. Zamba lobela nga na temps confinement, il m'a donné des messages vrais, il m'a donné des schémas par rapport au service qui c'est par rapport aux problèmes. Nzamba lobi nangai concernant les maladies incurables. Nzamba lobi nanga par rapport aux maladies héréditaires. Nzamba lobi nangai surtout pour la stérilité. Nzamba lobi nanga par rapport à l'impuissance sexuelle. Nzamba pesinga ba schéma a lobi nanga ka pambate. Mais il m'a donné aussi le schéma parce que le problème c'est quoi? Tu peux avoir le message mais tu n'as pas le schéma. Mais Dieu m'a donné le message et il m'a donné aussi le schéma. Que Dieu soit loué. Je suis fier de ça. Nabi, je suis fier de ça. À cause à schéma. Parce que yo louki peut pasteur trop.
au luki pe basala nzambe trop, ils ont prophétisé. Bah prophétisa. Est-ce que va passer au schéma? Bah prophétisa. Est-ce que tu as le schéma par rapport à ça? Couple zo kabwana, 10 ans de mariage, pas d'enfant. Tu sais pourquoi? Mais yo qui n'a pas médecin, médecin lobby tu n'es pas malade. Mais comme médecin lobby non tu n'es pas malade. Bando qui peut va lobby logosate. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Il faut que le schéma pour te dire qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu n'es pas malade, mais tu n'as pas d'enfant. Pourquoi? Bon, ok. Au côté de la ménopause précoce, le loba règle kangama. Médecin awa na poto basé belé. Mais on te dit rien. Tu ne sais pas. Il faut avoir le schéma sacerdotal et aider you. Écoutez, papa. Aujourd'hui, qui s'est belé concernant l'impuissance sexuelle, tu es fatigué. Mais mariage est koufa. Mais c'est quoi le schéma? Lelo soki mundela kumo le manaka, c'est que nzamba na schéma so pesa au-dessus, que Dieu soit loué. Bano ba bebisa, lelo yo ba mongol ba komi belé, bana ba komi détruit tel me belé, ba la di moko compliqué connaissance ça va les beba. Les enfants n'étudient plus bien à cause de ma puissance sorcellerie. Écoute, Dieu m'a donné le schéma, j'insiste. Ya on a le bino bozana Île-de-France. Déjà c'est dimanche dans un service sacerdotal. Nazo banda 14h juste. Jusqu'à 17h30. Je répète, 14h à 17h. Place Ozo Landanga. Viens, n'hésitez pas. Je sais que tu as perdu. Je sais que tu es fatigué. Oh, le prophète, je ne sais plus quoi faire. Je t'invite. Déjà, c'est dimanche. 14h, je commence le service. Boulevard de la Libération, numéro 17, derrière la gare. Tozana Saint-Denis, gare. Tozana Saint-Denis, derrière la gare. Au Tuni Boulevard de Libération numéro 17. Nabi, tu es fatigué. Mais essaie un peu, mon Dieu. 14h, on débite les services. 17h30, on finit. Mercredi, 14h, on débite. 17h30, on finit. Na yebi nzambo azakosala. Tu es mon invité. Osa invité nanga te po otalanga, mais nazo croire na schéma pour que tu témoignes. Il y a des paroles que vous dites. Il y a des paroles qui sont consultées. Moi, je ne te demande pas ton argent. Je répète, je ne demande pas ton argent. Mais je veux que toi, tu témoignes. Mes frères et sœurs, donc, please, j'ai besoin de vos témoignages. Je n'ai pas besoin, Maloubana. On a vu que tu es fatigué. Au finga, nous peut pasteur. Continuez. Au finga, prophète. Ça ne me dit absolument rien. Mais c'est toi qui souffres. Yon des familles, nous avons un problème. Dis-moi un peu. Yon la rolo tarabasi abutu mi bali abutu. Omela baki sur Luka va passer simbate. Mais Dieu m'a donné le schéma sacerdotal par rapport aux situations difficiles. Pendant ces confinements, je glorifie Dieu. Nzamba lobibo longola lolendo l'orgueil ou meli pa na bino parce que au kanzabino bosala c'est pas moi qui travaille. So toi qui na lolendo nzamba limbi sabiso parce que na ndo kanzata sungam na osala. Mais pendant le confinement nzamba la kisika tout est vanité. Nzamba la kisika boutique langa bisika osala. Le Dieu de la Bible, Nzamba Simon Kimbangu, Nzamba Idina Bala, Nzamba apôtre Bolia, c'est Dieu là. Continue à faire des choses. Ya on a ebisi muto zo landa place où ça, papa maman. Moi, je vais expérimenter ce Dieu-là. Yoka, non, celui qui s'alanga. Boulevard de la Libération, numéro 17. 0033, c'est mon numéro. 7, 66, 27, 40 0D. Mon numéro n'a pas sur. Banda ou benga kasiko. Tant aux benga, moi, je vais prier. Na lobby na bateau bois musika. Na ebi que le 24, vous allez venir témoigner. Le 24, les veillé, vous allez venir. Osala pays nyonso. Mais merci na bino bobi déplacé. Belgique, Bazouya, Suisse, Allemagne, partout. Au besoin pour des services que Dieu soit loué. Coïncité, le 24, des services, il y a mon nez pour tout le monde. Mais tu t'es fait enregistrer d'abord pour l'un service. Nayo, paye ton billet. Osa sur place. Osa la province. Osa Moussika, viens. Nengo Zolanda Benga Nayo, je te laisse le temps d'appeler. Benga, moi je vais prophétiser et faire mon service. Rendez-vous sacré, c'est dimanche, 14h, je commence le service. Que le bon Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, Père Konde Israël. Zamba Pambolayo, Banda Ko Benga, Nengo Zolanda Siko, je prophétise et on se voit tous dans Saint-Denis, gare, boulevard de la Libération, numéro 17. 17 boulevard de la Libération, derrière la gare. Benga Zamba Pambolayo. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tout le monde a conseil, il y a un comité, il y a un sage. Sinon, je pense que le conseil peut s'amara awa et ça la cara mi pour na bandeko baza awate mais ça peut pour na bandeko talanga parce que ce sont des problèmes où
ezoleka na bafoyer belé na bacouple belé lelo omona couple moko na libanda bozomona bango sava mais so bokoti na lieu secret vraiment il y a trop de problèmes. Alors oyo ekomeli bango je pense que ekozala mpe baka eza similaire na bato belé tozomona ke sava mais côté ya ça ne va pas. Mais nous de notre côté sur ces plateaux plutôt on ne peut pas continuer na solo la nande on a moi si je dis aussi longtemps que papa Christian est absent conseil au topé c'est plus pour la ngambo ya maman Judith ou a une décision pour dire que lié à Yepo a ça me bat une vérité à la fin de alors que cette émission ils en a deux parties. Première partie ça pour avouer vérité, deuxième partie ça étape de réconciliation. Nous sommes contre le divorce, donc pour soutenir jamais divorce dans l'émission peu importe les poste. Ce sont des problèmes où nous sommes tout en résoudre alors pourquoi pour le câble la bateau sur le point et juste pour la chambre. C'est vrai que base ils ont un mensonge ou ils appellent par conséquence il y a mensonge ils appellent les sons trompés ça peut concept trompé ça va donner que relation ils ont bâti un mensonge bah résultat nous aura toujours mabé déjà le Rolanda ku ba chef fondation ya mabele la taba toni meuble édito meni ndako na koya donc évitez d'entretenir vos relations dans les mensonges parce que ils vont rattraper bino dans l'avenir mais nous allons pas condamner moi j'ai dit très pour biso pour aider et je pense que dans les jours à venir, pour le cadeau, contacter Papa Christian ou à Kenakanda et pour que tout le cadeau y ait, qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour que tout le monde ait commenté à cause de la chambre. Sinon, merci. Nous avons des sur le temps au l'émission et nous avons bien rabisso pour nous rapporter sur une idée, un conseil à travers un numéro de Tchénassé et pour nous pour tout année prochainement dans différentes choses. Merci.